awa tolingai tokota na version oyo tolingi tolobela likambo ya Papa Paul. Tolobela pe moke likambo ya Papa et ya Papa Zako parce que batu ngomba ekomi kaka Papa Paul, Papa Zako, Papa Paul, Papa Zako, Papa Paul. Anglais oyo tozalaka na réserve parce que tolinga vraiment te kokota na anglais ya ba papa na biso na ndenge ya divagation. Mais eloko tolinga to expliquer est très important. Il faut to expliquer yango pour biso bandimi to comprendre ba papa pe ba yeba ke biso bandimi ezali na makambo oyo tozali koyeba o pe tozali komona o tozali koyoka. Parfois ils ont se pédisa pe biso te na bakombo na bango na banini tout ça babiloko wana ezali malamu te yango tokomeka ko expliquer moi moki soki tolobi tozolinga tolobela likambo ya Papa Paul na papa na biso papa conseiller direct Papa Zako tolingaka vraiment kokota na anglais wana te. Mais ce qui te solobela yango parce que likambo yango ezali konyokola bandimi makambo yango etie biso na pasi makambo yango pe bandimi mingi bakeli sima lingomba mingi pe babungisi molimo na bango mingi pe babungisi kondima na bango mingi pe kondima na bango ezali ya kokweya likambo ya makambo oyo za koleka na lingomba oyo tozali komona yango ete soki lelo tokomi na opposition na kati ya lingomba ezali bandimi nyonso te o bazali na bilembo nde ba créer opposition oyo tokomi nango na kati ya lingomba oyo esali ete lelo biso na kati ya lingomba ezala ya kokabwata bato ebele bazali kolela bato bazali na trois bazali kolela kaka Papa Paul bandimi bazali kolela kaka Papa Paul azali boye Papa Paul asali boye Papa Paul esika mayele na biso ezali kotambola yango wana mingi pe bazali kolela na baye bakendeki na 26 bazali kolela kaka Papa Zako. C'est-à-dire biso etake batu oyo toyekolaka makambo nde tolukaki totia bauti a marche mpona koluka koyeba réellement makambo nini ezali koleka entre Papa Zako na Papa Paul. Parce que socle ya makambo na ba réflexion na biso. C'est comme si ezali ko tourner kaka tout autour ya Papa Zako, Papa Paul. Baye bazali na côté ya 26. Bazali ko sala makambo nyonso na kati ya illégalité sous prétexte kuna balingi biso. Etango pe bakoluka neti basala soki pe ndenge nini ndenge ndeko na biso Papa po alekaki na chaîne moko alobaki ete esika nyonso bato ya 26 balekaka bakutanaka na Papa Zako yango wana omoni échec na bango ezali e makambo yango pe ya lingomba ekomi kaka Papa Zako Papa Paul Papa Zako Papa Paul et Papa Zako Papa Paul ekomi ko affecté na bandeko na bango mususu oyo peut-être bakokaki kozala ba innocent ou ba innocente na makambo oyo ekomi pe ko affecté biso bandimi mususu oyo tozali tokoki koloba ete baponami mususu oyo bazalaki na elembo bazalaki pe na ba mission ya kosala na kati ya lingomba par rapport ya mission oyo Papa Simon Kimbangu ayaki kosala na kati ya mokili yango moni biso tokobaki cette fois-ci tokobanda koteya na ba niveau nyonso po mutu nyonso asala pe azwa pe par na ye ya responsabilité po mutu nyonso pe a bénéficier na émission des analyses spirituelles. C'est donc baka te toteya ka banganga nzambe toteya pe kaka bambuta tote non
C'est-à-dire, na kati ya émission des analyses spirituelles, toluka pe total isamba papa na biso mwa ba makambo mususu oyo ezali kopesa biso bandimi passe. Parce que na makambo oyo batata ba maman ba papa na biso toyebi ete na éducation kimbangisme bino bozali ba relève ya likambo oyo. Encadrement oyo ba papa basalaki epai na biso toza kozela tozwa le même encadrement epai na biso. Mais tokokende na 26 bazolela papa zako oyena 3 bazolela papa Paul. Mais tout ça, il va analyse spirituelle très approfondie. Pourquoi papa Paul? Pourquoi papa Zako? Pourquoi papa Paul et pourquoi papa Zako? L'accusation est tellement ébélée. Pour le moment, il y a 26. Minduki na bango etali tout droit et pas ya papa Zako. Papa Zako na batunaye. Bandeko na biso pe ya 3 baoyo bazalaka mingi sima ya papa Zako bango pe batelemisi minduki balobi papa Paul batu boye jamais biso bandimi ba victime pasi ya bandimi pasi ya bapona biso bandimi ba victime. Parce que na makambu oyo soki otali vision ya ba papa tito kende kokoma na esika oyo ba papa balingaki ete lingomba oyo ekoma soki otali ba victime ezali biso bandi. Même soki tolobi tozwa papa Zako papa Paul baza malamu bazolia malamu bazolala malamu. Mais biso tozali kosala musala parce que tozali na makanisi na biso toyebi ete ba papa balobaki bilaka ezali. Tosala misala po bilaka ekokisama biso pe tosala nini tosepela. Mais tozali koumela na passe. Tozali koumela na difficulté. Lelo nkambe zwi retard ya kotongama. Lelo ba makambo ebele. Pourquoi? Parce que makambo nyonso ekangami kaka. Papa Zako, papa Paul. Papa Zako, papa Paul. Batata ba maman. Awa, tozali kokende na suka ya émission na biso. Parce que minute na biso ekomi kokende na suka. Prochainement, nde tokoya potolobela likambo ya papa Paul na papa Zako. Tola kisa pe bango pasi na biso. Tola kisa bango pasi na biso. Biso bandimi, biso bakona. Tola kisa pe bango pasi oyo biso tozali komona. Na makambo oyo ezoleka na kati ya lingomba na kombo na bango. Biso bandimi tozali komona pasi. Mingi ya bandimi bakwesi kondima na bango likolo ya makambo oyo. Mingi ya bandimi pe milimo na bango ekufi likolo ya makambo oyo. Mingi ya bandimi pe bafandi na bandako likolo kaka ya makambo oyo. Mingi ya bandimi pe ba AVC ba makambo ya ndenge na ndenge pour ne pas supporter makambo oyo na kati ya lingomba. Mingi pe bazo se retrouver na mangomba mususu. Et lelo mangomba mususu bakomi koluka kotia biso na mabondeli. Pourquoi? Parce que makambo oyo ya lingomba na biso na ba analyse spirituelle o biso tozali kosala. Réseau ezali ka mibale. Papa Paul na batunaye, papa Zako pe na batunaye. Bitumba ya bango mibale et affecté lingomba mobimba et lingomba mobimba pour le moment est comme na décadence. Tito comme na niveau ya papa Paul atali ya lobi nga naza na désavantage parce que nazali na temple te il faut na tonga pe temple sika batu bakubandaka koyaka kokumisa pona lia ede point elelo tokomi na ba temple mibale
malgré ezali ya kokokana te. Mais na makanisi na bango bayebi ete na makanisi na bango bayebi ete tokomi na temple na biso esika tokobandaka kosangana bakouta kisangani bakouta poto bafeti na bango ya minene bakobanda kosala yango kuna na makanisi na bango bayebi ete nkamba na biso ya poto. Le vrai bokabwani nde ebandi parce que kuna bakobanda kokumisa papa Paul bakobanda kosanzola ye bakobanda kosala makambo nyonso na honneur na ye parce que bayebi ete temple nde ezali korepresente lokola bonzambe na bango to richesse na bango oyo bango basali nini babandi posa koloba bateka mama posa kokota na mozindo na makambo oyo. Mais eloko tosenga na bapapa na biso biso tozali kotala toyebi mpe esika boza komema biso toyebi mpe likambo oyo esika papa Simon Kimbangu aza komema biso tokosuka kaka na koloba ete lisese ya Nkolo Yesu na Yuda oyo atekaka ye. Lisese ya Nkolo Yesu na Yuda oyo atekaka Nkolo Yesu nyonso manevre oyo Yuda bandaki kosala mpona koteka Nkolo Yesu. Nkolo Yesu ayebaki ete Yuda akoteka na mais soso tokotanela tongo te soso ekolela Yuda akowanga na ngai. Mais Yuda wana mpe Nkolo Yesu ayebaki ete akokufa liboso ya ye epuis kombo ya Yuda ekotikala. Kombo ya Yuda ekotikala na ndenge ya mabe ekombo ya Nkolo Yesu ekopanzana na mokili mobimba. Totiki makambo oyo. Bienvenue sur votre chaîne Africa 21 TV, un nouveau monde. Connectez-vous et abonnez-vous pour recevoir chaque semaine une vidéo de l'émission Les analyses spirituelles présentées par votre humble Guy-Laurent Lobella. Les analyses spirituelles est un programme que Dieu regarde avec ses anges. Lorsque l'émission commence, Dieu descend avec ses anges entourés autour d'une table pour regarder cette belle émission de Guy-Laurent. Salema mokili monso sola ya solo buka so pointambe nanse monso makoleka kasela kayon zambe koleka te kinwe salema